Awa sikoyo tozali na Assemblée nationale boyete parce que biso ba parlementaire ndeto décida banani bazali pour arrestation ya Hippolyte Kana qui sont pour soki otomboli loboko te seke ozali afi awa omoni bien peuple elobi Kabila il faut que tombola loboko kangaba omoni Fridolin Ambongo alandi fachi na Brazzaville akendaki kosala ni toloba te kuna mutu atindaki ye ezali madi alors que fachi alobaki ke non ngai nazokende na consultation boya na moi devant ba caméra ya Monde Mobile tosolola mayema tali République démocratique du Congo mendenge nini bino bokomi kobeta bashiti yasi facha za na Brazzaville ba dépêcher un pasteur congolais akende akutana na fachi OFCC ezosenga pardon IDPS viva fachi alobi naza na ta distraction te nazali na compte à rendre na peuple Congo alors que ndenge ezali wana mutu anomaki informateur pona ko identifier nouvelle majorité parlementaire ezali États-Unis da informateur angona informateur ezalaki Mike Ame yango bomonaki ke akutanaki na ba leader nyo Kabila na batu na ye basikindo awa no batoto lo bate nazo yebisa bino ke no FCC etikali polele parce que Palou balobi officiellement balo balobi balo oyo nani Julien Palou ko alobi alo nazo yebisa bino ke no politique ekomi ele awa yoka ya André Kimbuta je disais à Némi Mouilagna d'arrêter avec sa sorcellerie qui consiste à demander au FCC RDC qui sont dans le gouvernement de bloquer les initiatives du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Amer Alobaki, je n'aime pas voir ce type dans ces pays. Alors c'était question à Oyeba. Pourquoi Bandaga la Bakanga Giyote, les lois Amer a la déclaration. C'est ça que ça la siché à débat. Tozala qui n'a en coalition, merci. Jamaka Kabunda 4500 gigas. Papa a déjà très clair dans Malobato, la coalition c'est Koufa Bandaka. Il faut comprendre dans la minute où tu as en coalition. Ce qui est tembe pourquoi Némi Moulin a sali déclaration en confirmant qu'il faut pas qu'il y ait des retraites. Retraite, on est ça pourquoi? Retraite, c'est ça pour que tu aies une cohabitation. Tu sais, c'est bango. Cohabitation, tu sais, ça lango Bandaka. On est ça qui coalition. Après avoir consulté, les grandes décisions seront prises notamment par les États-Unis. Yoka. Par mesure de précaution, les ISA renforcent les capacités de la Direction générale des migrations, DGM en sigle. Une délégation des officiers américains appartenant au service des renseignements civils et militaires de l'hyperpuissance mondiale conduite par Ima Kamer. Il dit après les consultations qui sont ouvertes par Félix en vue de chercher une nouvelle majorité présidentielle, union sacrée de la nation, toutes mesures seront prises notamment par les ISA. Ils attendent les derniers mots ou soit les coups de sifflet. Viva! Parti au pouvoir, viva! Politique et bandarate salinine. Awa sikoyo tozali na Assemblée nationale boyete parce que biso ba parlementaire ndeto décida banani bazali pour arrestation ya Hippolyte Kana qui sont pour soki otomboli loboko te seke ozali afi awa omoni bien peuple elobi
Kabila il faut que tombola loboko kangaba Fachibe awa nazoyebisa bino ke non FCC bilyaki bango biko Fachi na Brazzaville bomoni Fridolin Ambongo alandi Fachi na Brazzaville akendaki kosala ni toloba te kuna mutu atindaki ye ezali madi alors que Fachi alobaki ke non ngai nazokende na consultation boya na moi devant ba caméra ya monde mobile tosolola mayema tali République démocratique du Congo mais ndenge nini bino bokomi kobeta bashiti yasi alors que dio ya tribune ya Brazzaville na 80 ans na bango ya manifeste l'air Mukontombolo azui parole alobi nazo senga solidarité Afrique pona kosala échec na ba force nyonso ya ba terroriste na est ya République démocratique du Congo awa nazo yebisa yo ke non FCC balelaka te basali nini ti réunion na bango ekotaki te je vous dis mukolo ya lobi leur facha na Brazzaville ba dépêcher un pasteur congolais akenda kutana na Fachi OFCC ezosenga pardon IDPS viva Fachi alobi naza na ta distraction te nazali na compte à rendre na peuple Congo alors que ndenge ezali wana mutu anomaki informateur pona ko identifier nouvelle majorité parlementaire ezali États-Unis da informateur angona informateur ezalaki Mike Ame yango bomonaki ke akutanaki na ba leader nyo Kabila na batu na ye basikindo awa siko yo kama makambu oyo André Kimbuta alobi lelo na tongo toloba te nazo yebisa bino ke non FCC etikali polele parce que Palou balobi officiellement balo balobi balo oyo nani Julien Palou ko alobi alo nazo yebisa bino ke non politique ekomi ele awa yo kay André Kimbuta je disais à Némi Mwilanya d'arrêter avec sa sorcellerie qui consiste à demander au FCC, RDC qui sont dans le gouvernement de bloquer les initiatives du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Car c'est le peuple qui en sera victime. Mais il ne voulait pas m'entendre qu'il assume seule sa sorcellerie. Il peut se vivre. Parti au pouvoir viva. Nazoye bisabino bileki bango biko. Awa siko torobete la bino masolo. Politique et bandit. Politique et ba. Toloba te. To panza te. Tombola loboko ganga ba. Awa nazoye bisayo keno denge sali wana. Eza na quelques ba chef de regroupement ba mikomisi ba bolole ba kangeli bango na bandako. Mais ba mususu balobi pas question. Biso toponi voix du peuple ezali voix ya Fachibe. Car toko servir deux maîtres à la fois te. IDPS viva. Alors que kaka na niveau ya Brazzaville, bomona ki mokonzi ayambi Louise Mushikiyabo. Louise Mushikiyabo azali présidente ya francophonie. Parce que RDC il faut organiser manifestation ya francophonie en 2022. Louise Mushikiyabo azali d'origine rwandaise. Il peut se vivre. C'est la communauté internationale. Yemutu akokoma dauphin ya Paul Kaga. L'air bakutani na Fachi. Babeta ramasolo te basali nini. Atekisa de mobi. Alors que Rwanda ndenge ezalaki wana ba mettraki structure moko en place oyo babengi Tutsi Power. Parce que dans 25 ans, Bazalaki Naboul, il y a qu'à récupérer Est Mobile. UDPS viva. Awa oko comprendre que non, Baemba. Tribu moko ya fizikuna. Balobi, baluki kombo ya Némi Mwilanya. Na Baemba, bamoni yango. Alors que Némi Mwilanya, papa na ye, azalaka Uga. Pardon, Buru. L'air balongo ana bakimi guerre, nde baye kobatama na niveau ya fizi. Kombo na ye Mwila Runguru. IDPS viva. Yango wana ba comprendre que non, de plupart ya ba étranger, mukolo oyo Mobutu akimaka force. Il y a Laurent Désiré Kabila oyo azalaki appuyé par les États-Unis d'Amérique.
nde place oyo barwandais baprofitaki bayibi serveur central mpona kozwa bakombo ya bakongole kopesa yango barwa oyo sikoyo ekomi bwalu bwa jitu yango omonaki faci abengisi bato nyonso tout autour d'une table ti bozoya ezali makambo ya partage ya pouvoir te mutu oyo azalaka na badepute ebele nde mutu akozala na place moko ya bien mais yo oza depute yo mo na depute na yo alataka bakombine boni yo madidi okomi kosenga prémature ya musala ni idps fifa awa siko boyoka cher combattant politique est passé na vitesse supérieure nini yango elekani mukolo ya lobi il faut boyeba que non Mike Hammer a échangé na 3 forces stratégiques à États-Unis donc ba généraux nyonso ya ba département stratégique donc Africom, Pentagone, na FBI. UDPS FIFA. Balobi nini? Batuna bango basali déjà awa. Yango bomonaki keno Mike Hammer nzita jite kemena azalaki lobi na kabakata ya réunion. Toloba te. Mike Hammer nzita tweet ceci. Très heureux de notre partenariat avec la DGM. Direction générale de migration de la République démocratique du Congo, à la personne de son directeur, Roland Kachouantale, et son vice-directeur, Papi Mbouyi. Ensemble, nous luttons contre la fraude pour le renforcement des mesures sécuritaires aux frontières et pour apporter l'aide à nos citoyens congolais. Car à bientôt, tous les criminels seront aux arts. Lelo Mike Hammer azokutana na numéro 1 ya service ya rancé. Lobi bakutana ki na oya DGM. Yeba que non le pire arrive. Awa sikoyo yoka selon quelques indiscrétions ya Kingakati ba congolais oyo makila eganga rate sali nini babimisaka secrétaire basali nini yango bomoni que non mukolo ya lobi Kabila atindaki un pasteur tozo lukana nukombo na ye toko takotana na la bolobi tokobeta ye meli akenda kutana na facha senga ye bolimbisi o bazali prêt ya ko changer bazali prêt ya ko se repentir alors que ezali déjà trop IDPS FIFA ezali neti que non Nzambe alobaki na Adam komeka kolia mbuma Adam aliaka mbuma te asali nini est-ce que Nzamba alimbisaka ye ma ayebisaka ye ke no yo ndenge osali wana kolia na yo komela okonyokwa IDPS FIFA toloba te awa nazoyebisa bino ke no politique ekomi ele urgent. Les États-Unis demandent l'arrestation de Joseph Kabila. Selon nos sources d'information les plus extrêmes, nous tiennent à l'instant que la grande puissance du monde, IEC, réclame l'arrestation de Joseph Kabila. Face aux dernières tensions observées dans la chute de la coalition FCC-Cash. IDPS FIFA. En tout cas, c'est la question que beaucoup de membres de FCC se posent vis-à-vis à des divergences qui ne mettent pas d'accord Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré la dernière mise du président Tshisekedi, je veux que Joseph Kabila vive paisiblement. Mais les choses peuvent mal tourner, nous affirme le journal Libre Afrique. En effet, c'est à cause de cela que la réunion Joseph Kabila de Kingakati avec les parlementaires du FCC est rapportée pour une date ultérieure, selon un cadre qui s'est confié à notre magazine. IDPS FIFA, le FCC n'est plus prêt pour un bras de fer avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et regrette par ailleurs la manière avec laquelle les cordons du FCC Nérémy Mwilanya a géré la situation. Car maintenant, il a suscité la colère de la communauté internationale et des États-Unis. Nazoye bisayo keno biliaki bango biko. Lero bandaki koboma Floribert Chebeya, obandaki koyoka mawa. Lero boma ba Congolais, plus de millions de Congolais na Est, obandaki koyoka mawa. Awa nazoye bisabino keno
kokende o Fachi akendaki na Belgique yeba ke non asignaki déjà arrestation ya Hippolyte Kana nazo ebisa yo leur consultation ekosila leur consultation ekosala nini mbala moko gouvernement na maye parce que ilunga ndenga azali wana jamais batikala konomeye jamais batikala kopesa ye ordonnance présidentielle lui nommant premier ministre alors que ezalaki mama na piège oyo Fachi apiégeaki bango ande discours ya 6 minutes epesi monde mobimba devoir ado bazoyeba te bakobandela wapi bakosukela wa alors que bino boloba oteno atanga te mais mutu atanga te alobi ka 6 minutes ya pa o alobaka libanda aye alobi awa na espace ya 48 heures 25 heures bazoyoka na ta mukolo moko na kati ya réunion Kabila lelaka te asali nini o nazo regrette Katumbe moi mais yo mutu oboma Katumbe moi okomi kolela ni eza pona koyebisa bino ke no Kabila kotuna ngu état de droit en marche lelo ndenge ezali wana olenga nkoi koyi ole na cour de cassation yo bandaki ko gérer CNSS yebisa biso 3 millions ekeiwa IDPS viva lera kopatapata na selemba we nazo yebisa bino politique et combien le alors pour ne pas monopoliser la parole pona lelonga na suki aw c'est viva viva Yaya zone ça slogan Yaya bonjour tout d'abord ah bazo signaler biso que to sala ki minute de silence te pour la cobra ah ndenge to sala ki déjà to song saka slogan makasi boyete ata information ezate yo lukaka moyo oningana pona beton boyete IDPS viva IDPS viva IDPS viva Yamba yango Fachi Chilombo Momaïbe Mukishibe le grand esprit Yaya mibetela na maboko makasi papa Yaya ndeko nanga soko telema ko revete soko revete to matana échelon politique yo tikali ka place wana puisque politique est bongo te politique est tambola du jour au jour lukaka ozala la page boto à la page ya lelo ezali my camera akeko déployer batu na DGM Fachi déjà nazoye biso biliaki bango biko service ya DGM my camera ambassadeur puisque lobby na pesa bino info Amer alobaki je n'aime pas voir ce type dans ces pays. Alors c'était question à Oyeba. Pourquoi bandaka la bakangaki yote les lois Amer kazo sa la déclaration. C'est ça que la siché à débat. Tozalaki na en coalition merci. Jamaka Kabunda 4500 gigas. Papa ça déjà très clair na malobato loba coalition c'est kufa bandaka. Alors ceux qui coalition kufi au moniteur bango ba komi na ngamu na bango biso to komi na ngamu na biso. Alors pour le moment ceux qui Fachi alingaka donc apes accord puisque Mike Kamara lobi tozo zela le coup de sifflet. Oh Emba papa Wemba. Donc bazo zela le coup de sifflet. Ceux qui Fachi alingaka pes le coup de sifflet, là bazaki na accord elinge comment à trahir mutunaye partenaire. Mais Yoka, qu'est-ce qui s'est passé puisque Kocha Tembete, Kabila n'a jamais survolé dans l'espace aérien. Mou Kwantombolo Fachi Beton, na diplomatie na ya likolo lobby jet privé nyo surtout ezala ya nani avant e mata likolo. Il faut ngamo ama inacha sinya. Kabila kenda. Place moko na yebi akenda na matanga ya Robert Muka. Balinga kutuba buka ye kuna Fachi lobby botika. Siko, il faut comprendre la minute où tu as en coalition. Ce qui est tembe pourquoi on a mis une salle de déclaration en confirmant qu'il faut pas qu'il y ait de retraite. Retraite, on est ça pourquoi? Retraite est ça pour que tu aies une cohabitation. Tu as ça bango. Cohabitation, tu as aussi ça lango bandaka. On est ça qui coalition. Et ça qui déjà cohabitation, ce qui n'est mis à ça qu'on comprendre que
Dans la cohabitation, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font le lobby, bango pe lobby. Mais Fatia Loba qui tombe en Abidjan à 11 milliards de dollars américains. Na kati assemblée FCC à Tomola Misapi. À 5 motion, à lobby ça mouké. Fatia lobby ba juge ba prêter serment FCC à Boyi. C'est ça la cohabitation. Coalition ici est le cas. Yango no moni na affirmation ya Nemi Moulanya. À lobby faut ba kende traite ya discours ya Fachi. Jusque là, Kabila tikali ko zamuto azo ko interpeller ngo bien te. Fachibe. Ba professeur bazakuna ba to abonya maele pourquoi ba reporter réunion jusqu'à jeudi. Ba ngo pe bazo banga. To regrouper sa rapport ni par rapport à discours. Et puis nazo yebisa marque caméra lobby bokeba ceux qui facha a sali donc a fongoli maboko cela veut dire eza lokola Noé bato ya Noé. Et à la kinangonga moko epesamaki batu ba kokota. Soki kaka bakange sili wana mai caméra lobi boy. Après avoir consulté, les grandes décisions seront prises notamment par les États-Unis. Yoka. Par mesure de précaution, les ISA renforcent les capacités de la Direction générale des migrations, DGM en sigle. Une délégation des officiers américains appartenant au service des renseignements civils et militaires de l'hyperpuissance mondiale conduite par Ima Kamer. Il dit après les consultations qui sont ouvertes par Félix en vue de chercher une nouvelle majorité présidentielle, union sacrée de la nation, toutes mesures seront prises notamment par les ISA. Ils attendent les derniers mots ou soit les coups de sifflet. Yasuka. Il y a un message à Carl Michel. Naya Makamer et ça Balana. Carl Michel a lobby, nous n'avons pas le temps de s'ingérer dans Makambozo, la République démocratique du Congo. Car tout est déjà révolu. Et sur les sols congolais, il y a déjà les militaires américains. Nous attendons que le mot passe. Merci. Ça forme le combattant. C'est un bon combattant. Yaya. Vérité et yakana sincérité. Courant sur le katani au Kangami. Le losiko à sincère nini escalier de moutoyen la vérité. Puisque Landa Fati bien quand il parle, c'est la sagesse qui sort. Wane Loba Otobengi Vladimir Poutine. Alors ce monsieur quand il parle c'est la sagesse. Quelle sagesse? Yoka. Le monsieur est en train de dire ceci, Fati Béton. Il dit ceci. Le peuple congolais n'aura plus d'esquisse. Pona oyoyi akosala pona bato bazako saboter ba nini na. Voilà. Et puis aye ko bakisa boye. Alobi ce qui a silisimanso akoya vers population na ye apesi compte rendu. Voilà. Alors compte rendu ezani décision oyo mai caméra zozela. Yécoute alobi nous attendons les derniers coups de sifflet. Voilà. Yaya, nous sommes arrivés au temps de la fin au Kanambi Fakangama. Chinois, tu connais la limbola bango bien. Ce qui fait après consulter pour consulter Batunios. Babeng si biso na stade de Mati. Quand on le bien kende bien kendete. Combattant todo tunana. Ah kende bien kendete. Opération to yebi pas. O qui passe politique tozali. Nde place tozana pour puisque coalition ça suscité ceux qui communauté yé. Ya wana nazo ebisa yo. Oyeki otobengi Mike Chaterien, bakutana kina Moïse Katumbi. Ba solo lima solo ma solo zanine. Moutounion surtout au fatia ko consulter. Il faut un avis sa majorité. Merci. Tozana posa un individu te yangona yaya a soulevé kamoro ya Martin Fayulu awa. Martin Fayulu azali boma. Saint Fijibou yoka. Ye alobeli otobengi dialogue, alobeli concertation. Mais fatia zo ça la consultation. C'est eza momi balé et keseni yangono moni na ngamu na bango bulu yekezali et puis bazolo banini balobi soki fachi akoti a consulter bato wana donc akeko signer na bato wana te ala wana mutu wana musuni na ye na maboko akotala pena ke non yo za na bato boye lokola neti bati lukwebo mai kamera sa yebisi biso otobengi bati lukwebo jouera un rôle important na kati ya otobengi consultation. Donc cela veut dire et ça différent. Il y a un moni fatiye mon kotala. Abige non yo na simana yo za mwanda mbabato. Zwata otobengi quiz
kabola na bango ezate que yo koya ko imposer Fachi ndenge FCC o pesanga boté quand il dit que union sacrée de la nation voilà cela veut dire quoi yo yakanan to sala musala pour la nation puisque c'est l'homme congolais qui est au centre de tout yaya ane oyo kanisa niki arley alobaki na 2021 on ne parlera plus de Kabila voilà na lingana chiteka wana alors pour votre information pour na ba ko tsaimbo na ba na ba de auto bengi my god eza information tozui balobi déjà na bino oza baye na kombo ya o mokonzi mboka alobi ba américain ba koya il faut ba investir mais selon nos informations balobi DG azana nos arrêts et puis o ya bino ya limité scellé ba soudé yango batwana bazotama na kombo mokonzi mboka tozoyeba te alors bamsusu bazotia tembe bao bakenda kotia mbongo na bango kotia tembe te landela soko tiaki luka moyen bimisa yaya tolingi kosala perte te alors mais yaya lobi ezobima te donc milelo na mile merci yo olekisi les activistes de l'assistance humanitaire oya sage ba détourner biloko balandela ki bango alors ba manifestant basali otobengi marche la police ebetaki ba otobengi bambuma ba panzana ki bango puisque bango bayibi mbongo ba otobengi ba activiste ya assistation humanitaire ya otobengi territoire ya Sange alors pona ke kochite FCC bientôt en retraite au Elobi Nemi Moulanya Nasuki wana na pesi bino mbote ebele partout vous êtes. OK, merci beaucoup Roger Luma Moulobela Fachi na Paris batiko sengo shima ba bulabula bango nyonso batuna ngai mwana koli mama Brigitte Mwanzaka be atina ngai mwana koli